triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle. Quand ndenge tolobaka toujours et encore vanité de vanité, toute vanité. Nase ya moi tozana biso ba paya, nase ya moi tozana biso ba pèlerin. Tokoki kolala ka boye tolamuki nzambe aye ko décider ainsi moyen ya koboya moyen pe ya koloba keno oyo eza yanga te eza te nzambe ye moko apesaka biso pema nzambe ye moko adesidaka soki ekoma ngonga ya kokende kopema to eza ngonga o continue na yo kaka na ko vivre. Bolimbisi ya makasi ebele ya batu bazo mona bande d'écran na biso moko ezo komakuna breaking news affaire Lambert Mende et Joseph Kabila Kabange. Bon, nazalaki na tante ya ovanda na plateau pour na osala émission oyo. Vu que talaka lelo dimanche ba préoccupation eza ebele makambo eza ebele vandaka plateau donc nazwaki ka vidéo ale na ye kolongola ka maloba ya émission on asalaki na ye kotia maloba ya émission mosusu donc ya ono sala penza lelo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate toyaka toujours soki ba dossier ezali ba situation ezali nde toyaka na ndenge moko ya somo. Lelo oyo toye na sango ya pasi, toye penza na sango ya mawa, toye penza na sango moko ezo sala pasi mingi na motema. Avant toya kokota na mozindo ya sango na biso ya pasi, sango ya matanga oyo euti koko la biso ekozala malamu et encore malamu mingi toya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoyi na pesi bambote na mama Lisi Pito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na mama Judith Diampovisa, Bambote Nanga, na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas Tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Jenna na système Moko Yakitoko. Voilà. La famille Lelo Toye na sango ya pasi Toye na sango ya mawa. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, Bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mini, na maladie, hémorroïde, interne, topé,
externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé mpe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand on a eu Sarabino, batela santé na yo, ceux qui ont battu la santé na yo te, mutumoko te, akotikala ko batela santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyeba kandenge nini ya ko batela santé. Ceux qui ont monique na nzoto na yo, ozomi yo kabiante, malamu benga Gavker na lombangu aya kosunga yo. Gavker azawana azosunga ka batu nyonso o bazana problème ya santé. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, abari njema la famille. Gavker ayena ba solution ya makambo oyo etali makambo ya mabota. Toyebike na kilelo oyo ebele ya batu. Je dis bien ebele ya batu. Ba couple epanzani, pourquoi? Parce que mabota ezate. Mwasi azokoka kokumba zemite. Belle famille de leur côté pe ba telemi. Ba komi tu nezani ni mwasi azana mabota te. Mosusu tobosa naka. Eza na mibali mosusu pe semence na bango ezalaka makasi te ya kotia mwasi zemi te. Eza pe na basi mosusu baza na capacité te ya kokumba zemi te. Yango Gavker ayena ba solution ya makasi concernant makambo ya kobota. Voilà. La famille lelo toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa concernant l'homme de Dieu, le pasteur Diedo Walesa. Nabandi ebela batuto yebi le pasteur Diedo. Déjà sango oyo ezo tambola na ba réseaux sociaux pas possible que non ndenge za boye mwasi ya pasteur Kabundi Walesa akufi, mwasi ya pasteur Walesa akufi, mwasi wa pasteur Walesa akufi. Ezo piesa confusion penza ya makasi, confusion eza ya kosakana te, batu bazo yeba te eza mwasi ya pasteur Kabundi Walesa to eza mwasi ya pasteur Walesa mosusu. Yango kande boyebi mama Etoile Ines TV tango ayaka ngana lingaka toujours koya ko éclaircir makambo na lingaka toujours koya ko pesa ba information o eza réel. Ngana lingaka te que non parce que matière moko kuna ebimi ngana ya kaka mbangu te. Na lingaka penza ko zwata nanga ko kendo sala ba recherche ta ona uzwa recherche nanga na silsi ba recherche nanga alende na eko panzanteke. C'est vrai moi si ya Walesa akufi mais Walesa nani toyebi tozana pasteur Kabundi Walesa, tozana pasteur Diedo Walesa, tozana Van Walesa, donc ba Walesa baza ebele. Ba Walesa penza tolo bango bazana bango ebele. Toye ko vanda ka ndenge sango zo tambola keno mwasi ya pasteur Walesa kufi. Bande konanga pa après ba recherche nanga kande na kendo sala ba recherche, nde na yiki ko découvrir keno eza mwasi ya pasteur Diedo Walesa nde akufi. Pasteur Diedo wana azalaka wapi? Azalaka na Lubumbashi. Azalaka na église na ye, azape pasteur munene balushwa soki bozali awa boko témoigner makambo na zoloba. Azalaka peza na église na ye ya munene, sikoyo mwasi na ye na kombo ya mama Jili. Mama Jili nde akufi. Mwasi na ye nde akufaki, nde wana batu nyonso bazotambola kaka mwasi ya pasteur Walesa akufi. Donc différence ezali, eza mwasi ya pasteur Kabundi Walesa te. Parce que biso nyonso toyebi mwasi ya papa ya pasteur Kabundi Walesa. Siko oyo eza pasteur Diedo Walesa. Pona bandeko mosusu o bakolinga penza ba yeba pasteur ango Diedo Walesa azalaka photo na eza wapi bokoki kokota na ba Facebook, ba photo na ye eza nango ebele, ba photo na ye eza nango kilikili. Mwasi na ye nde autaki kotika biso bandeko nanga ezo salaka pasi. Kande na yebisaka bino pona basala nzambe tokoki jamais koya koloba keno ye pasteur abando sambela te mwasi na ya kufi ndenge nini, parce que biso ba congolais mosusu tomimona kaneti biso tokomi kozwa place ya bonzambe. La plupart à ba congolais bango ba mona kaka soki muto aza pasteur c'est fini. Ya koki kobela te, akoki kokufa te, bana na ye bakoki kobela te, bana na ye bakoki kokufa te, makambo mabe koki kokomela ye te. Ibango pe baza bato. Kozala pasteur eza kaka instrument o nzamba azo utiliser. Soki nzamba lobi ke no mungongo engonga na yo plutôt ekoki faut kendo pema. Moyen osala autrement ezate okokende kopema olinga te okendo pema ezalaka bongo.
Pasteur Dieu Walesa, c'est un pasteur aussi qui prie beaucoup, un grand pasteur vraiment qui prie beaucoup. Asambe la rapenza ya makasi. Aza pasteur moko ayebani na Lubumbashi balushwa o baza balandaka biso bakoya ko témoigner parce que na ju penza ba confirmation ya makasi ya bandeko na biso o baza na Lubumbashi. Et au-delà de ça, nga moko pe de mon côté, je fais mes recherches quand ndenge ezalaka na ba vidéo ba prévision so batindelanga. En tout cas c'est un pasteur aza déjà na réputation ya kibo pasteur na ville ya Lubumbashi. Alors moi si na ye na kombo ya mama Julie nde aye kotika biso bandeko na ngai ezosalaka pasi soki lelo oyo to bando mona basala nzambe bazokufa yo oyo ozovivre na badistraction. C'est le moment yo pe otelema na baprière. C'est le moment oyo pe oluka elongi ya nzambe. Bato ebele tozalaka kaka ozovivre na yo kaka na vivre nzambe apesi nga bomoi. Il y a même d'autres personnes bandeko na ngai na kamwaka omona moto azoyebisa yo tokomona na lobby. Est-ce que oyebi oye koya après 2 heures du temps? Balobaka soki nzambe apesi biso pema tokomona na lobby parce que kopema oyo topemaka ezalaka parce que ezalaka grâce ya nzambe ye moko nde adesidaka topema to topema te. Eza bongo. Donc okoki jamais koloba te ke non tokomona na lobby. Yo nani? Yo nkolo pema yo mokonzi ya pema. Bandeko na nga basala nzambe lelo bazokufa. Basi ya basala nzambe tomonaki l'année passée le 11 juin mwasi ya pasteur Marcelo akufati. Ebela batu biso nyonso toyebi le pasteur Marcelo prie beaucoup. Le pasteur Marcelo soki azoteya surtout sur la foi. Bandeko na nga mosusu komitu na papa oyo pe alikaka na ba épreuve to alikaka na ba épreuve te. Pasteur Marcelo a apesa ba témoignage ya batu oyo abande kokende kosambela mutu abazalaki gravement malade mais mutu abiki. Mais na ka ya mwasi na ye eza kaka opération ya muke kaka nde bomaki mwasi na ye. Donc ka moko ya koloba keno ba docteur soki bakokaki te alingaki ataka mabolongo na Nzambe miracle oyo asalelaka batu nyonso miracle oyo asambelaka mpona bango alingaki asala miracle. Mais comme aza Nzambe aza souverain moyen ya kosala autrement eza te. Ngonga na yo soki ekoki yango yo mutu ozaka na ba distraction. C'est le moment pesa bomoi na yo epai ya Nzambe. Pesa vi na yo epai ya Nzambe kozela te ke non nazela mukolonga na kobelaka. Qui t'a dit que kobelaka? Eza na batu mosusu bakufaka na se ya pongi. Eza na batu mosusu oke na yo musala na musala kaka okwei opike crise mutu akufi. Eza na batu mosusu bakufaka na banzela ba accident. Eza na batu mosusu o na lobaka baza na ba grâce na bango abeliti na ba docteur balobi ke non ndeko na bino oyo akobika te. Mutu wana aza deja na tana ya yebike ndenge eza boye na banda deja kopesa vi na nga epa ya Nzambe na banda deja ko confessaka masumu na nga pourvu ke nzela na nga ezala polele na kufa na kinya. Mais eza na batu mosusu kande na lobi accident ebomi mutu apike crise akufi ba liwa wana eza liwa moko okosengela yango ata bolimbisi te epa ya Nzambe. Donc ka ndenge ozalaki ka ndenge okokende. Lelo tokomi komona na ba chrétien mosusu bakomi ko vivre vie moko ya matalana eloko nyonso akolinga asala ifo mokili mobimba eyeba soki asombi mutuka mokili mobimba ifo eyeba keno asombi mutuka soki asombi lupango ifo mokili mobimba eyeba keno asombi lupango. Batu mosusu na ko vivre vie avantage ya makambo o baza nango te vie o baza nango te vie o aza nango te akotia na basati batu nyonso bamona abetisaka baninga mabaku. Mais toyeba ke na se ya moi toza baleki nzela. Profiter moment oyo oza na se ya moi luka elongi ya Nzambe vivre vie na yo na tranquillité nyonso kozala te ke non ozala na vie moko ya barando ya chantage. Non parce que mutu kinganda salanga boye nga pe fona zongisa ye. Peut-être que mukolo oyo zo planifier ke ozongisa ye mutu wana kufi. Yango tomona lelo oyo batu mosusu ozaki na kanda na ndeko kingandi ti ndeko wana aye kokufa okende kolela ye to okende kolela ye te. Eza na babilo mosusu bandeko na nga dans la vie toyebaka penza ko reparaka toyebaka ko bongisaka ekozala toujours malamu. Lelo oyo mwasi ya pasteur Dieu Walesa mama Julie lelo atiki biso mama wana bande pe koyemba na ba chorale
abandaki koyemba na ekora l'église na ye abandaki kosoutenir mobali na ye à 100% na ministère lelo oyo aza te tomona baprofete ebele bakufi tomona bapasteur ebele bakufa na bandi bato ya lubumbashi bayebi toyaki kosala émission ya pasteur moko pasteur Patrick Apende pasteur Patrick Apende wana asala ebele na ville ya lubumbashi akenda koteya na baeglise ebele akenda kopria mpona bato ebele abandaki koexhorte bato na nzela ya baémission na ye abandaki kosala la maison du portier aédifia bato ebele ayaki kolamusa bato ebele na pongi oyo bazalaki nango ya kolala pendant des années, de mois et de mois ayaki kosunga bango kolakisa bato ndenge nini bandoki basalaka bamakambo na bango na ndenge ya butu bato ebele bayebaki kosambela te me na nzela ya pasteur wana bato ebele bayebaki kosambela me lelo oyo pasteur wana azalaka lisusu te lelo oyo pasteur wana asi akufa ya de cela soki 1 mois soki 1 mois et demi oyo bakunda ye aza lisusu te wana nyonso kaka mpona kolakisa bino ke vanité de vanité tout est vanité nyonso oyo oza nango na se ya moi eza biloko oyo ekotikala eza na eloko moko te keno lelo soki okufi ata kaka telefone na yo ya iPhone oyo ozotambola nango bisika nyonso oyo ozoyembela mutu nyonso na sombi iPhone oyo ya suka oyo ya sika euti kobima iPhone wana le jour kama kaka kokufa bakotikala kokunda yo na iPhone wana bakotikala kokunda yo na iPhone wana te ekotikala bato mosusu bakobanda utiliser yango bachange ka numero na yo ekozala bongo ekozala penza bongo nga na kamwaka komona bato mosusu lelo oyo bakoma na kimotema mabe omoni mutu mosusu aza azwi penza force wana ya kokende tiela moninga bapoison mpona nini paske ye akomi kolekela nga mpona nini paske na mosala ye bapesi ye titre nga bapesi nga titre te comme ça naboma ye kaka azala te titre na ye nazwa yango siko ntango okozwa titre na ye wana yo okotikala libela na se ya moi okotikala libela na se ya moi te yo mpe okokende yo mpe okokufa ka ndenge obomi moninga ka ndenge otieli moninga poison yo mpe okokufa peut-être ye kutu ata poison azwi temps ya se repentir epai ya nzambe masumu na ye ntango azokufa ezokota na mutu na yo siko yo le jour okokufa peut-être ere mosusu okobela te ere mosusu ekozalaka accident ezwi ye oke na lifelo mpona biloko ya mokili bandeko na ngai biloko ya mokili eyaka ezongaka biloko ya mokili oyo tolobaka eyaka mpe ezongaka eza na babilamba moko tolata eza na babilamba moko ebima na 2022 ebima na 2000 lelo oyo babilamba wana mosusu ezongaka mosusu etikala kozonga te babilamba ya sika ezokotaka lelo toza na baperike ya bandenge na ndenge mais soki topesi yango 3 ans baperike oyo totombola lelo après 3 ans ozala na baperike mosusu ya sika oyo ekobima vanité de vanité la famille eza na babiloko mosusu oyo koki kondima kobomela moninga te eza na babiloko mosusu oyo de ton côté ovandi olobi non na se ya moi awa nga naza na nga pèlerin naza na nga moleki nzela lelo tolobi nzambe akoki kozwa nga malamu napesa vi na nga epai ya nzambe malamu napesa vi na nga epai ya yesu parce soki napesi vi na nga epai ya yesu makambo na nga nyonso ekozala nango bien oui kozala mwana nzambe bato mosusu balobaka ye kozala mwana nzambe ezalaka facile te baepreuve ezalaka ebele malamu na bando osambelaka te me ozala moto osango kosambelaka te yango bomona bamakambo soki likambo ya mabe ekweli yo moko okomi komituna nasala nini na se ya moi omona bato mosusu lelo oyo soki bakomi komidiembeka se parce batikala kopesa bavi na bango epai ya nzambe siko ntango moto azopesa vi na ye te epai ya nzambe azoprepare azoplanifie a ce que vi na ye ezala facile ezala penza facile vi na ye ezala na facilité nyonso mais ntango omona ke bamakambo ezomarche lisusu te na vi na ye ale motema ekomi ye mokuse akomi koluka nini akoki kosala amiboma amisala boye mabe mais soki opesi vi na yo epai ya nzambe c'est tout à fait normal ozala na baépreuve oyo ekomelaka biso eza baépreuve moko etindaka biso surtout et encore tozala en intimité avec Dieu baépreuve nyonso oyo ekomelaka biso eyaka mpona korepare relation na biso na nzambe parce que mosusu soki makambo na yo nyonso ozokende bien
tout ce que tu fais marche. Makambo nyonso olingi osomba ndako osombi na facilité, olingi voyager na facilité, ozana besoin musala ye na facilité. Okozala na temps ya koluka elongi ya Nzambe te. Okozala kaka oui je prie. Mosusu kosambela na yo ezaka na butu okumisika Nzambe olali. Mosusu osala ta 3 jours ozosambela kana yo te. Pourquoi? Parce que oyebi ke makambo nanga nyonso ezotambola. Okozala na temps ya intimité na Nzambe te. Mais tandis que soki eza na ba épreuve moko boye ekoti na vie na yo, okobanda kolinga oluka elongi ya Nzambe osambela pour que ba épreuve wana ebima na vie na yo. Ozala libéré. Ce qu'on attend wana nde temps oyo Saint-Esprit pe ayaka korenye apesi yo soif wana ya koluka Nzambe na mozindo eza bongo. En tout cas ngaka ndenge na lobaka chaîne na biso ezalaka chaîne na bana Nzambe. Nga na lingaka toujours côté ya bato koluka elongi ya Nzambe. Luka elongi ya Nzambe tango oza na bomoi. Kozala te ke non okufa. Pour que obanda kolotisaka bato mosusu ke non osala boye te talanga lelo awa nazo souffrir toyebi toyoka ba histoire ebele. Il y a de ces personnes o bakufa balelaka place bazali. Batikala kozwa tante ya koluka Nzambe. Batikala kozwa tante ya koluka elongi Nzambe. Nul ne parfait sur cette terre la famille. Biso nyonso tozalaka biso basumuki. Mais tia Yesu na yo, tia Nzambe azala liboso, azala kape sima na yo. Makambo nyonso olingi osala tiaka nanu Nzambe liboso. Nyonso olingi ekomela yo tiaka Nzambe nanu liboso. Tuna nanu volonté ya Nzambe. Est-ce que Nzambe amoni nga na situation oyo? Est-ce que Nzambe amoni nga na dossier oyo? Parce que soki Nzambe amoni yo na situation, amoni yo na dossier, omona ke makambo na yo nyonso ekobanda tambola malamu. Mais soki Nzambe aomona yo na situation wana te, azomona yo na dossier wana te, yango tomona kaba makambo na biso nyonso ezalaka kaka mosusu bloqué komi komituna na sala nini na se ya mokili. Eza mwa bongo. En tout cas yango kaka message na lingaki na ya ko partager na bino nyonso bolandaka Etoile Ines TV. Pona ba o baza na confusion o eza mwasi ya pasteur Kabundi Wale Sande ya kufi. En tout cas eza mama mwasi ya pasteur Kabundi Wale Sate, eza mwasi ya papa na biso Diedo Walesa depuis Lubumbashi. Mwasi na ye na kombo ya mama Jili nde akufaki nde ayaki kotika biso bandeko nanga. Kandenge toyaka toujours toyeko présenter ba sincère condoléances na famille ya papa na biso Diedo Walesa, toyeko présenter ba sincère condoléances na église na ye mobimba, et sans oublier la famille biologique de mama Julie. Mama Julie, que ton âme repose en paix. Quand ndenge toyebisaka toujours bato bana Nzambe, oui c'est vrai sans ceux qui m'attendent ye elelisaka parce que mutu wana otikala komona ye lisusu te. Mais biso bana Nzambe tukufaka te tokendaka nde kopema mission na ye esili na se ya moi. Soki course na ye esili moyen ya mutu asala autrement ezate. Ndenge toza na se ya moi, c'est vrai bandoki pe balingaka bato bakufa, mais soki oza na kati ya Nzambe ata soki mopepe ye ndenge nini ekoya koningisa yo me ekotikala kokweyisa yo te. Mais soki oza mutu moko osambelaka na yo te, yango omona bandoki soki baye na kindoki na bango na facilité nyonso bakoya kokotela yo, ezalaka mwa bongo na système moko ya bongo. Donc vie ya lelo ezaka vie moko ya prière. Soki ozo prier oza na protection divine. C'est vrai, Bible yebisaka biso ke no mutu akoki kokufa à l'âge de 75 ans, yango nde âge o Nzambe akatela mutu na se ya moi. Soki mutu aketi 80, c'est que za boniso Nzambe apesi ye. Mais soki liwa pe oyo osambelaka, oza mwana Nzambe opriaka vraiment na mozindo, oyebi Nzambe oyamba pe Nzambe, mokonzi na mobikisi na yo. Et kosala ke à l'âge de 30 ans okufi, à l'âge de 50 ans okufi. Wana ezalaka pe plan ya Nzambe. Pourquoi? Parce que Nzambe amonaka lobi na biso, biso tomonaka ngo te. Soki amoni ke mwana nanga akomi kokota na perdiction moko boye, alors Nzambe ko préférer okende na yo kopema ke okota na perdiction moko boye. Peut-être travailler au bando servir Nzambe pendant 30 ans. 30 ans wana nyonso ekende na maika boye. Nzambe ko préférer okende na yo kopema. Eza mwa bongo. Na kote pe mosusu ezalaka soki na famille batu nyonso bakomi komona yo neti Nzambe na bango, parce que Nzambe na biso azalaka Nzambe moko azalaka jaloux. Ezala ba famille mosusu omona parce que bayebi ke toza na grande sœur na biso moko azalaka na bambongo.
siko bakomi kaka likambo nyonso ezaka yo olie batia elika na bango epai ya nzambe olie baluka na bango mpe nzambe afongola baporte ya bavi na bango bakolinga baluka na bango te siko bakomi kotia elika na bango epai na yo soki likambo ye bazomona ka yo alors de l'autre côté pe nzambe azalaka pe jaloux akopréféré pe okende olala comme ça bato wana batalela nzambe eza mwa bongo. Je suis sûre et certaine que na se faire comprendre. En tout cas quand na utaki koloba famille ya papa na biso Diedo wale ça nos sincères condoléances to pesi ba sincères condoléances na église mobimba ya pasteur Diedo wale ça parce que tant to lo ba pasteur Diedo eza kaka yete to mona pe église na ye mama Julie azalaki mama pasteur na église bino moko boyebi déjà mama azalaka représentante soki papa azate papa aza soki wapi toyebi ke mama nde akoya kokota ezalaka bongo. Donc na minute oyo eza matanga ya munene makasi po na église ya pasteur Kabundi et pasteur Diedo Walesa. En tout cas toyo ko présenter ba sincère condoléances na eloko mosusu eza kaka bo consoler papa Diedo ndenga zoli la maman et puis bo se lamenter penza trop te hein to lelaka bana nzambe balelaka mais to remerciaka pe nzambe parce que bible yebisaka biso que to remerciaka nzambe na ba circonstances nyonso ezala ya malamu ezala ya mabe to remerciaka toujours nzambe parce que il est le maître de temps et des circonstances. Voilà tokomi na mwa suka partage na biso ka ndenge boyebi biloko ya kitoko eumelaka nango te na ye koprofite pe koya kosouhaite ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo nayebi ke boza ebele lelo oyo bobotamaki lelo oyo eza mukolo na bino kande boyebi Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza kosouhaite ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo baza kolandaka biso. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kande to beta masolo ya matanga wa tango matanga yaka elobaka nango te eyebisaka pe mutu te ke no lelo nazoya lobi kuna nazokende te. Matanga ezoya na cadre nango, matanga ezoya na système nango, matanga ezoya na ndenge nango. Ka ndenge boyebi bouti koyoka awa mama na biso Julie atiki biso. Donc eza baliwa moko oyo abandai ko préparer te. Soki ezaki ke oyebi ke na mwa kingano kokufa déjà komi koyebisa batu bye bye bakofilmer bakomi kofilmer yo bakoenregistrer bakomi koenregistrer yo mais comme liwa ezalaka sekele ya nzambe moyen tosala autrement ezate yango toye ko présenter ba condoléances na ba famille nyonso oyo baza na matanga na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille suka na biso yango oyo botiela biso ba j'aime ba commentaire na biso ezanga te ba partage de cop na biso nga na lingaka ba partage na sepelaka pe na ba partage nde esalaka ke ba video na biso pe etambolaka na ndenge moko ya kitoko hein ka ndenge ezalaka. Voilà suka na biso kande tobeta masolo ya suka bandeko nanga na système moko agu na système moko bio ozalaka na besoin penza ya kosala promotion na ebito concert ozanango ozana makambo biloko te kaka ozana besoin ya clientèle ozana besoin ya peut-être ozalaka na ba shop na yo ozana besoin ozala na clientèle malonga. En tout cas tokosenga na biso contacter biso na ba numéro eza na sima nanga tokosalela yo publicité na ndenge moko bien na ndenge moko ya kitoko. Bye bye et à la prochaine.